congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Fidèles internautes, merci de nous faire confiance et de rester toujours branchés sur les antennes de votre chaîne en ligne Congo Dialogue. Congo Dialogue, chaîne Yabatu, ya maman Francine Ngembe, cœur de passion, maman Malonga, maman a peu sa confiance na ba na eba travailler comme il se doit. Alors Michel-Ange Louma, les noircis de la presse, na libino sous une fois de plus, na émission na nos couleurs africaines comme d'habitude, justement pour nous informer bino. Ne boyebi na week-end na Kinshasa ezalaka na moi mouvement makasi par rapport ya ba défilé, ya ba information, ya ba orchestre. Alors, toza bongo na ville, na Botour, immeuble Botour, là où ils ont logé ba chaîne Ebele. Et par hasard, tokutani na orchestre ya le Karmapa, le prince de la rumba congolaise, le roi. Comment dire le roi? Voilà. Donc, alors, on est le prince, le roi de la rumba. Il mérite d'être roi. Vraiment. Alors, vous comprenez que Tobanine déjà mission à chaud parce que le roi de la rumba congolaise, le Karmapa, Nabanina nous a porte-parole à Karmapa, chargé à communication. Bonjour papa. Bonjour. Comment la santé? Ouais, ça va très bien, je vais bien. Alors Caligula déjà dans le marché, évolution à Caligula c'est comment? Ouais, ça va très bien. D'abord avant toute bande émission, to pesi en mbote na batu tout bazo landa émission na bino à travers le monde. Couleur africaine na Congo africaine na Congo Dialogue. En tout cas, to pesi batu tout bazo landa émission, bazo chance ya landa émission na yo et puis Topesi Vladimir Poutine, l'homme puissant, le Tata Honda, le patron de la Kourumba africaine, le Karmapa, Topesi Mbote. Pourquoi ni bakombo ebele bon intimidation? T'es intimidation parce que mon lelo il faut quand même tout le baka. Kasi yango mon lelo campagne biso to mener no kesa c'est-à-dire que il faut rumba ezo place na mboka oyo. Lelo na kansozo mona ba misien congolais ba komba complexer ba nigérien na ba benino. Or que chaque pays a sa culture. Si vous allez au Cameroun, vous allez voir que les Camerounais battent na makosa. Vous allez aux États-Unis, vous voyez que les Américains ont l'air hip-hop. Na Kiba, baza na salsa. Mais biso na mboka na biso, musique oza erotika la libela ezali rumba. Les autres ba invité un Congolais ba bengse aux États-Unis na festival Mombwe. Ba ebike quand on parle de la RDC, on voit la rumba. Mais ba komono to bisa musique en mboka msusu, ya moni biso Karmapa, acheli biso lelo Caligula na kati na kirumba oka ke diversité ya rumba. Omona ke ayembi na in américaine mais l'américaine a intervenir mais na kirumba. Vous comprenez? Wana titre wana ezali na All I Want. Non débimi. C'est bima qui bat oiseau kango déjà. Mais ba clip tout monde. Mais bientôt là la semaine donc demain aujourd'hui ou demain soir vous en aurez sur dans toutes les chaînes de la ville. Alors oza au moroté bozami balé bozana chanteur. Bonjour père. Bonjour. On est Julian l'enfant prodige premier fils ya Tata Honda. Yo l'enfant prodige ya roi de la rumba. Mokili onyoso ba ebi nanga una commandé yozo ebate. Balanda Congo Dialogue ba ebike. Julian c'est l'enfant prodige premier fils ya Tata Honda. Alors parce que nga na couleur africaine na linganga bilobele belete na lingande musale lobara na yo kayo. Yanga chambre comme un tribunal. Maman na bana comme un procureur. Avant la fona le kana procès. Na koya kobela et dino matondo eh. Maman na bana comme un procureur. Ya biso chambre comme un tribunal. Avant la fona le kana procès. Lobela ngai mubisone. Wa AVC. Mais apparemment le Karmapa azo kunda bino toali ko faire ko bimisa bino te na miso ba bino yemo kakande. Wana zaki lobi lelo te. Lelo za maramusu na Caligulo yokake ba Juliano baza à 80%. Lobeza lelo te et puis ba jija mutu par rapport ya les passé te. Vous comprendre. Wana zaki ba broa ya kala. Le Tata Honda aza le Tata Honda aza un père de famille. Aza mutu aza na motema otala peke abano yo ba apporter beaucoup na kati ya likambo. Le moment est venu pour bango pe ba sala pe makambo ya moni
au Kaza pesaki na ba Juliano ba signé ba titre pendant katsa Caligula biso yo ba généraux fidèles na yeto za ba titre notamment na za Bilov na suka na rumba masana na Picasso za environnement Bébéla ça za virus Pakebo za Paul Simon et puis Patrick Sian ça za décollage de Wanezagi ba raisonnement à Kala le roi a évolué dans beaucoup de gonangai comprendre la rumba de gonangai na katsa Caligula de intervenir intervenir tellement trop que na kamokutu lelo bimisi hypothèse opposa les albums bisomoto betiango à 95%. Donc voilà quoi. Alors Juvenal Kapata, puissance en dollars depuis les États-Unis, vous sentez déjà que tu côté vraiment na kata ben. Alors on s'est là chargé à communication parce que yonde makambo to betana li solo ya Caligula la chanson. Batebele walobino karma pas kokine sous maramute azui nzembo mobimba emelaka moto. Pourquoi? D'abord, merci de m'avoir posé. Excusez, parce que so déjà nous comprenons que la chanson a été chantée du début jusqu'à la fin pour une seule personne. Pourquoi manque d'inspiration ou justement parce que Azan a besoin à se soutenir dans moto pour batanga les sous. Merci d'abord, merci de nous avoir posé cette question. Batun Bazolanda à travers le monde bayoka. Au Moni Caligula, ils allaient histoire, il y a empereur romain, il y a 1er siècle. Bato basala filo la terre, bato batanga ba classe bagoye ba ki fi Caligula. Karma pa azali moto le to benga lombo en miniature. Aza moto alinga ko yemba ba thème en société. Aza moto alinga ko pesa ba conseil na banzemu na ye. Caligula atalaki ke Caligula azaki mutu moko mabe, azaki mutu moko se comporter mabe. Azaki na slogan na qu'il me haït c'est prouve que me craigne. Yé po na ye ko sala bato mabe zaki plaisir po na ye. E ko tala ke na mboka lokola Congo, bato ndengo wana pe bazali na kata mokili oyo. 2 fois yemba afingi mutu te. Apesi mutu conseil za lokola pasteur mutombo azana cher na mibiso bato sambela na ministère en même temps ate ya biso. Mutu na mutu azo arrêter na ye tanga ate ya biso na décision de tel. Mutu na mutu azo arrêter ni na ye. D'où yo kinze mwana Caligula. Et que ce qui bino molobi que karma pas fini mutu, mais karma pas fini mutu, karma pas atei batu ba changer comportement na bango, bato bazaka na comportement wana ya mabe, batika comportement wana ya dénoncer kaka eloko wana, ba mefe wana, c'est ça. Donc karma pas embeli musicien biso so to yebité. Ya embeli mutu te. Bon il était Nzembo a dédié na grand prêtre à grand prêtre Rami Amisi yene mkolo Nzembo soki yo oza ko sakapare na Nzembo abatu yebake ba embelaki mais obi que so totali même scénario oza na kati ya clip wana a ciblé mutu moko obiso tout yebi peut-être na robanga otanga kombo bona moi justice c'est sans ambiguïté pour-il tinam na moya lelo yo te répondre na convocation mon côté pendant que ceux qui ezalaki ndenge ndeko nanga ozoloba nde na ngongo eza ba cours et tribunaux ba parquet ba avocat ba nini mais banda Caligula bima banda le 23 décembre 2017 jusqu'aujourd'hui aucun procès. Donc cela veut dire que c'est connu de tout le monde que Caligula baembeli mutu moko te ya Congo baembeli mutu moko te ya Centrafrique baembeli mutu moko te ya Maroc baembeli mutu bayembinde empereur romain il y a 1er siècle. Voilà. Mais non, chargé de communication ou tu sais ça non le karma pas le roi de la rumba comprenait que a une histoire et empereur rwanda a comprendre. Il a l'état Honda a immortalisé ba comportement. C'est-à-dire comportement mabe mais a immortalisé. Te atali ki na mokili na biso ya Congo yo bato baza ko se comporter na lolengi o bazali baza partout baza kana musique te baza na ba société mon patron mo boye ye ba momine zara ba secrétaire a nyonga ba secrétaire donc ba mi bali pana ye donc a maltraiter ba ko gangela ba mise en pied il rassure secrétaire koti yaye oh ba nommé oh maman Wissé yaye. Vous comprenez? Donc, il y a un comportement. Oh, il y a la musique. C'est ce que l'artiste a voulu immortaliser.
Alors, parce que nous parlons de Caligula comme chanson, déjà Caligula ils a titre album. Ils ont titre album. Avec combien de titres? Il y a 21 chansons. 21 chansons, mais bon, il y a un clip moko jusque là. Non, tu as un clip moko, mais ce qu'on a mis, tout ça, déjà clip, il y a Camembert, la chanson qu'on a dédiée à honorable Alita Chamala, et puis Kassapa, on a immortalisé Dickens du Kenda, et puis All I Want, la chanson qui n'a pas fait feat avec une chanteuse américaine, et puis générique Nabiso, Peto Sali. Alors, titre, c'est disponible quand? Donc, aujourd'hui, c'est pas disponible. Si en ligne, si vous entrez en ligne, vous au monde. Donc, ça dit déjà en ligne, sur côté, au moins, comme Karmapa. Déjà, na page, il y a Karmapa officiel, au monde déjà. Et ça qui stratégie. Au monde, il y a la stratégie fait non, au chrétien, pas beaucoup. Au chrétien, biso to chrétien batute to bima na polémique te yemo le tata onda utana tuzai bima na polémique te makota na polémique aute omoni mutu tango azonya ta tuna sala roba kanai yo lo barate lingo lo bate ko zayuma mukolo peut-être yo lo beza peut-être pour obukanga mino ozomona a chrétien te mais l'artiste a réagi aza moto moto olinga banya takaye babinela kaye o comprenez puis c'est un grand un icône ya rumba oyo ayebi makambo yango oyo kobeta ya kobeta ngo ya koleka po moni na mokili. Nous avons appris que ce moto azokola ba capacité intellectuelle izomata mais soko azokoma mokolo a perdre ba capacité intellectuelle ya moni tozosenga na ba kulutu mususu omonte kulutu na biso lutumba atali ki nzoto zo répondre natika baleki bana ba continuer lisano. Mais yo zozela nini tant ozo sentir que mutu zo fonctionner sous tout le temps ba bêtise ko beta ba danseuse ko déstabiliser l'orchestre bato c'est que comme na fight ya comme na apogée donc faut tika ndule tika rumba na maboko ya ba tata onda faut tika rumba na bateau bazana sans chaud bakumba makamde kolanga ça ne vaut pas la peine ya ko s'accrocher ba musique musu total na ba TV mais o musique ba DJ ya ba DJ mais mbuta muntu ndeni mbuta mutu pena mukolo boya ko komi kasi mais obike eza mutu aza responsable ya ba propos ne faut tanga pe ba kombo te tembiso tanga kombo obengi mutu abeta musique ba tout donc mbuta mutu mukolo ya mukolo abeta musique ba DJ nani azamoko ba mbuta mutu bazebele papa bazebele bazali bambuta mutu baza partout eza te que so babike mbuta mutu batengoma mutu biso na orchestre na biso eza orchestre polémique te oza orchestre o ba ministre ba konta nango ba sénateur ba tamaele ba konta lelo sur tata onda parce que c'est lui qui détient aujourd'hui, c'est lui qui fait la vérité de la rumba africaine aujourd'hui na muta robo yango azate Juvenal Kapata puissance en dollars 001 Outa États-Unis Moussa Christopher MC multiservice veut dire nzela poto nzela États-Unis très polélé. Je dis merci à Sugar Ngombo depuis Texas et pourquoi pas à celui qu'on appelle Maître Junior Kaembe, Tete Kazama, Elio Nyaloketo depuis Italie et Toza toujours na bande on a vu so ya Karmapa avec le grand chanteur Giuliano alobi yende mwana liboso quoi premier fils alors premier fils na occupé le Karmapa le roi de la rumba pesio chance dans l'album Caligula non ouais. Alors titre à chant les Adjani ngai na Caligula na signé Bilov suga na rumba donc à la route image na mozoya non un grand réal ya mboka Yann Mambo d'accord na Yann Mambo os ouais donc bientôt binomo bo tala pe bo yoka po biso to abano rumba et to tangi yango penza to zilon ba diplôme to kena tina bon yako loba mbanga pasi mais to comme dana suka mais pesa ça moi extrêmement morceau mo ba sentir Bilov est-ce que Biandri moto maintenant linga kayo momalonga bébé zuwanonga mobimba naza esclave na yo la medo chaitambwe pomalonga mida mama Riziana Maramo extrait l'album le plus vendu à Caligula dans 3 jours ils ont eu 600 000 vies ba vie à Rosombati biso to beta na biso musique ya ba vite to beta na musique ya bombenga ya franco ya taboula to sukara wana o c'est comme ba stratégie o to comme on a 1 million de vies mais cette fois-ci nous avons atteint
nombre wana donc na ngongo ozi yo moko oza tia à l'internet à ta portée quota yo moko comprendre que le roi est plus fort. Comment on peut s'emboter 4 fois boss le PDG Yves Makambo. On peut s'emboter na Gogi Mbweko, on peut s'emboter na Florent Pambani, on peut s'emboter na JP Pambani, on peut s'emboter na Alino Sene, on peut s'emboter na Edi Bompiko, gouverneur Rennes, on peut s'emboter na Edino Matondo, puis na Palais, Dixon Delite, Chacho Sterling, Johnny Manyumbo ya Bema Banzo, Chai Tamboué. Merci beaucoup. Le meilleur coiffeur, il y a Château d'eau quoi. Et puis Jojo Makoua, Trésor en Finda, aux États-Unis. Merci beaucoup, fidèle internaute. Là, vous comprenez que tu as commis vraiment Nasuka. Alors, chargé à communication, et puis ça, programme et orchestre s'est présenté. Nini, quelques salutations, à fanatiques. Tout y a karma pas au bord de à travers Congo Dialogue dans le monde entier. Voilà, donc pour chuter, tout ça dans le programme belé. Cette année, tout ça déterminé. Pour Nena Minute, tout ça dans le préparatif, il y a présentation officielle album na biso aux en mois de juin to lingo tanga place pour bimboko bato azamité à Mabé. Et puis le même jour là na moi vous la conférence de presse au bino ba journaliste bokoya ko tuna mituna na tata onda et puis na poko vous la présentation officielle album na mois de juillet to beta maman na concert na Pullmania pona ba vacancier au bagoya na mboka. Donc tout dans deux grands concerts vous a prévu wana oh déjà tout ça les a calé. Donc rien n'empêche que bato baza na besoin au beta na ba bipai na bipai ba benga plus 243 998 54 14 plus 243 998 54 14 bobenga biso ba contact extérieur tout ça wana so bobengi biso to goya bobetela bino vraiment ndeko na ngai tout ça recrutement ba danser so ebi ko bina kitoko za mwasi kitoko ya otala biso to répéter ata na poto pe baya même na poto so lingo foot avion hier to répéter mardi vendredi na New Place na Kangish na Lemba tout ça. So beta tour déjà semaine. Oui à partir à 15h jusqu'à 22h tout ça quoi. Merci na temple ya Rumba donc merci nous minga l'émission na yo. Adresse il y a répétition. Oui tout ça na Kangish na Lemba na Kangish na commune na Lemba na Kangish chez New Plaza na Lemba chez Maman Guylaine Bonganga donc tout ça wana à partir de 15h jusqu'à 22h donc merci na batutu bo consommer Caligula nde makambo kitalata la batamité ya mabe bo consommer yango banze mozebele na kati mutuna mutu akozo eteni na ye po karma pas à passer azote ya bana Congo batu ba changer ba comportement na bango vis-à-vis na société ne tozo vivre to ko jamais kozala net ngabwe na ke nande ko na ngai to zona mabe te tout ça ba collègue tout ça tournesol c'est mon frère de tous les temps tous aranaï na palin tous lia tous mela whisky na biso tant to longo to ko vanda pas to vanda na biso mbale to vanda na bala voilà ça se passe en JP. Merci beaucoup fidèle internaute. En tout cas mambote belé na JP Dina il y a lui adoko le patriarche Gogi Mbweko le full boss JC Mosei hein PDG Yves Makambo, Florent Pambani, autorité Ambroise Yoba, Maman Jita Yoba, Hervé Yoba, Simon Gomes Bamba, Bouchi Sumpila. Merci beaucoup fidèle internaute. Là vous avez compris et Zalaki Bongo couleur africaine. Moi quoi émission nabino. Oh tu es la bino information il y a musique. Ah on a quatre RDC. Alors les lots Zalaki Bongo, Yambaki na émission yo porte-parole P. Musicien, les Karma, pas le roi de la rumba congolaise. Alors j'ai dit merci à toute l'équipe technique qui m'a soutenu durant cette émission. Et pourquoi pas dire un grand merci à celui qu'on appelle Juvenal Kapata, puissance en dollars depuis les États-Unis, Shugangombo depuis Texas, MC multiservice, Nzela Poto, Nzela Canada, Nzela États-Unis, très polé, Christopher Moussa, Napointe, je confirme avec puissance Tete Kazama, Eliwo Nyaloketo et pourquoi pas Maître Junior Kaembe. Merci également à vous tous. Fils Nzabi, ingénieur de King, Madame Francine Ngembe. À tout seigneur, à tout honneur, Madame Cœur de Passion. Merci à vous et ciao. CongoDialogue.com CongoDialogue.com